Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Priya kapisi pour ndenge baptiste na bi basa kokufara mingi lelo oyo boti ko perdre susu moko na bino na communauté toto ba mama ngalu na yebite nini vraiment eso senga pour na to mekana ko arrêter hémorragie oyo ya ba décès ya ba ndeko ya ba artiste. Est-ce que ça ka mali normal ou senga vraiment ba prière ndenge senga ki bango se ba respecter ki mot d'ordre ya nzambe apesa ka moko na prière wana ou comment? Bon, en fait, la question c'est bien, il n'y a personne qui peut arrêter la mort. Parce que Ecclésiaste chapitre 7, dans verset 6, Ecclésiaste chapitre 8, s'il vous plaît, Ecclésiaste chapitre 8, verset 6 à 8, Bible lobby, il n'y a pas la délivrance au jour de la mort. La parole a probité dans Vinga na telate, Baya nanga au Hollanda, au Okazo ya Congo na au baza l'étranger. Ba bayebi le loko. Ngana tikala ozamuta pembete. Ba camarade na baza l'étranger ba bienvenue vangasel ba le petit lokalamu ba nike makengo to andolia na baza bele bele ko tamba pour mon suti. Ba nga to kolina ba. Ngana tikala ozamuta pembete. Mais ba bokilanga elone longi po ba nuire ngana visage. Ah bon? Ah bon? Ngana tikala ozamuta pembete. Mais ba bokilanga elone longi po ba nuire ngana visage. Ah bon? Ah bon? Mosala nzema utana ya Ngola na te ya pe église na Ngola ba ke mangenge ngeta ba prière. Prophétie qui dit donc c'est-à-dire en fait message qui t'a pas mutu ba régissant ba ila nga yango. Zomona. Lelo pona ngai na sibisa conséquence mo somo eza makasi na okandeti longe soka. Ah bon? Zomona. Donc ndeti chaleur mo bonelongi. OK. OK. Donc mafuta na par exemple mafuta mutu aza l'étranger mutaloba na ngai papa tiza mafuta boye boye. C'est vrai que ça coûte na zana choite. Ba noir et bima. Après mi collé utoleka boza bato boso na lo ba makambo. Moment où il met un awa, des boutons. Et ça les plus ou moins 3 mois. 3 mois. Sauf finalement et ça la douleur mais et misa graisse était l'eau, t'as souffrir mais l'eau quoi. Na boya quoi ça moi si na niba na pour déranger mais on ni l'église. Na sambe la kanza mais des fois je pleure. Non ba Seigneur. Mais son ba boma mutu ba braka kai awa pas ça direct. Maintenant comme l'eau ko bimanga awa. Nzamba permettre toi ko ta retraite. Il y a église pour la première fois église c'est la retraite. Église il y a 3 jours. Ça y est recommandation ça m'a dit ça retraite historique. To bani retraite tu vas pas seulement bébé mais aussi c'est retraite mercredi. Tu dis mercredi na ina nda kufona lala. Ils ont retraite à pas je travaille durement na bana bino mais ba yembe église ba lobi retraite ça boye père so to sala on to sala après 3 ans. To na tuzana mwasi na to fana ndao. Na biso to toke na biso na 7 na mwana biso libosa mobile to benda ni toke na biso na 7 place mo to fana na biso na maison ya mwana biso to fandi. Et du coup, na senti kati na nga vomelo bina ngai miroir mo ezaka na kena miroir wana fina bouton wana. Et là ça li plus ou moins 3 à 4 mois. Na bandi ko fina we ça la douleur. Na fina ti e ko bimisa et loko moko ndere plastique ya pembe. Et loko moko ndere plastique ya pembe. Quand vous boit qu'il a eu maladie plutôt poison. Na éviter. Est-ce que comme là yo déjà pe mamba poso pour tout le monde le lopa pasteur Nsoka Bondi wale ça pasteur Kijamina ba prophète baza ebeli le lo baza empoisonné na éviter. Est-ce que kawana déjà comment pe mutuma yo témoigner pa na yo que na zwa ki poison na hôtel yo na esimbite nzamba boyina hôtel. Comme koloka ba installer nga comme étant pasteur titulaire de l'église. On va penser que ba cadeau belé on. Donc message était que nzamba tandi c'était mutu toujours chasser esprit humain dans tout on a zolo bagé balinga bachela nga poison même jour balinga bachela nga poison même jour. Exemple TV dit donc rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube Exemple TV dit donc rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV dit donc rien à dire.
Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barizi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barizi Baza TV. Donc Bébé TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barizi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barizi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein de savoir-faire en anglais. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barizi Baza TV. Place par contre s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko la notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on a fini na toutes. Bon nous on va gag. Ba télé-réalité ya ba artiste. Ba vie réelle ya ba artiste. Ba télé surprise ya ba artiste. Bon nous ba film congolais ya ba artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préféré na changer comme Barizi Baza TV. Ba te belé ba retourna zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barizi Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barizi Baza TV. Pas de bêtises na kata Barizi Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon on tala papa maman les qui bana na salon. To bon abiso Barizi Baza TV. Bo ça na RT. Barizi Baza TV, Bébé TV. Barizi Baza TV, chaîne YouTube na bino bino actualité, ba théâtre congolais, ba film congolais au Bourgogne zongo en bonne et due forme car la katia Barizi Baza TV, abonnez-vous. Yopo ki sango partagez sango. Yopo ki sango partagez sango. Ba tutu ya kati exemple télévision boki mape mbangu na Barizi Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre. Ba tutu botala SB TV. Ba tutu botala Bellevue TV. Ba tutu botala Naomi Barcelone TV. Fanny Massoudi TV. Ba chaîne tout est diffusé ba théâtre. Ba Leke TV. Ba tutu o ba diffusé ba théâtre. Alors boki mbangu boki s'abonner pe ni ya Barizi Baza TV. Yassika Eye. Barizi Baza TV, l'excellence, c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barizi Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti, abonnez-vous. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barizi Baza TV. Bye bye. Nous sommes déjà avec notre père, notre pays, donc pasteur de la foi, pasteur Jean-Paul Mayata. Papa, pour nous sentir à l'église aussi, corps de Christ Mobimba. Oui, merci Mandego. Nous avons battu la biso, santé bien, ma camion sont bien, na grâce à Nzambe. Le roi de la Mouka, na Grangola Nzambe, tout le monde qui gloire raison et panaye. Donc, pas nous permettre, on tout le monde, nous sommes bien par la grâce. Voilà. Tout le monde na matanga ya papa na biso Masasika Bamba cartouche ya scellé. N'habite ya scellé azarana ni pas na. Ya scellé aza noko ya madame nanga parce que ngana madame toza j'en a 20 ans de mariage et ya scellé aza noko na ye. Donc akoli penza na famille na bango na papa ya scellé et ya scellé yebi ndeni ba bokoli penza mwana na doza mwana bango. Maman na bango, maman na ba sele mwana ne ali boso donc koko auto kufa mwana ali boso nde maman et madame. Donc voilà. Hello maman Tigibiso na habité un mot par rapport à mort comme libino na famille to benga bongo parce que baza déjà famille na yo par alliance et na likambo comme libino na famille ko lobani. Non papa Yves na matanga na lobaka lobamo toujours que faut tant na matanga Bible service biso mutambongo aloba. Dans Ecclésiaste chapitre 7, mieux vaut d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car cela est la fin de tout homme. Au important, Salomon lobby est celui qui vit, prend la chose à cœur. Donc, tant que tu es dans ma temps, ils ont tous la conscience, tu es koufa. Ils ont des journalistes, des chroniqueurs, des invités, des biso, des invités, des koufa, des zali, des présidents, et domaine union se couche social, non se koufa. Tu es bara, bisika tu outi, na bisika tu commis, mais après une minute, tu éviter ce qui pouvait nous arriver. Il y a longtemps, tu es dans ma temps, il faut réfléchir autrement. Tu es pour te préparer à l'objet. Donc, lié à ma temps, ils ont lié à réflexion. Ils ont lié à ambiance, mais c'est un lieu de réflexion. Comme on a à côté de cercle, ils ont déclaré mon lungete, ils ont dit le rôle à biso, mais biso l'aime sur la carte, ou des fois chaleur, tout comme ça.
mais il y a déclaré l'autre. Pour mon maman, c'est déjà une famille. À ça, les 87 ans, c'est déjà une bonne chose. On va permettre de éviter. Je ne crois pas que parmi nous, ils ont 50 ans. Je ne crois pas. Moi, j'ai fait 47 ans maintenant. Dans 3 ans, 50 ans. Mais qui sait si on va permettre ou pas. On va tomber belé belé tous les ans. Donc, ils ont moment de réflexion pour préparer l'éternité. Voilà, d'accord. Bon, ngai question na eza mingi pona epembe kaka ya mama na biso te eza nanu pona mangalu nangi koyeba kaka ke ba relation soki oyebaka mama ngalu ba relation nini bozalaka na yango na mama wa uti kotika biso kala mingi te aussi souvenir makasi pona makasi za na mama ngalu. Bon ndeko sebe na papa Yves na olobaka mama ngalu ngana kutana une fois. Je crois, n'a habité sur ça combien d'années, donc plusieurs années. Ailleurs, on a groupe le bon samaritain pour rendre des visites. Et à mes équipes pour jouer comme étant avec visiter Bissot, bon voilà. Et les gars, ils m'ont très bien. On s'est appelé à Makasi. Et après un certain temps, on a monté un groupe Salongo, pardon, groupe sans souci. Merci, groupe sans souci. Et Abando jouait tellement bien. Azaki Moutabandundu, mais ils ont incarné un rôle. Yabaluba, c'était pas facile. Alors, et puis Abando Koko Bimate na tonalité. Et Naï na évité Kabela et l'autre. Et aujourd'hui, na morgue, Nde Tokuta Audrey, Nde Audrey Azo Bisangaï, que Maman Galo Kofi. Que Maman Galo a Bisongabi. Oh. Donc, na regretté Makasi. Souvenir de ça que Tofanda Naïm Kolayaka bien, malgré que tout ça soit occasion Kutanate prochainement. Bon, quand on a pensé que son âme repose en paix, parce qu'il n'y a personne qui peut obliger à m'amouter en paix, ce qui est mon Seigneur. Et on a le bac que après la mort, c'est ce que nos œuvres ne Rolanda Bisso. Misala na et Landa Simaliwa, les pays Bisso de Tigali, Misala na Bisso de Koufé Rolanda Bisso. Donc voilà. Organisaka, je ne me connais pas pour un artiste comédien, na terrain à Bouddha. Si ce qui mémoire n'engage nous malam nebi qui parler plus au prière plus pour n'engager baptiste nabi basa ko kufara mingi alelo oyo boti ko perdre sous moko na bino na communauté autour ba mama ngalu na ebité nini vraiment eso senga pour na to mekana ko arrêter hémorragie oyo ya ba décès ya ba ndeko ya ba artiste est-ce que ça kaka mali normal ou senga vraiment ba prière ngo senga ki bango c'est ba respecter ki mot d'ordre ya nzambe après ça comme ko na prière wana ou comment. Bon, en fait, la question c'est bien il n'y a personne qui peut arrêter la mort. Parce que Ecclésiaste chapitre 7, dans verset 6, Ecclésiaste chapitre 8, s'il vous plaît, Ecclésiaste chapitre 8, verset 6 à 8, Bible lobby, il n'y a pas la délivrance au jour de la mort. Donc il n'y a pas la délivrance. Il y a un moment où ceux qui délivrent, tu peux délivrer Moutuna Liwa, Namakasi Nabiso, pour Moutalungana Liwa, Basala Nzambe, Yanguya, Yamonda, Tsebakufati. Batuluka, papa Edi Nabala, papa Jacques Verneau. Et mon pasteur aussi, j'aime beaucoup. Tout ça, il a passé Mbazi Zamam, Andoba Nzamba Koufate. Bible lobby, le cheval est occupé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Moussa Nzamba est mort. Bible lobby, le jour de la mort, il n'y a pas la délivrance. Donc, Bisso, nous avons une recommandation Nzambe, dans cette activité de Sambeli. Nous avons quitté pour nous arrêter mort, pour nous cocater. Mais nous avons quitté Sambeli, sous 15 ans de l'eau moko. Au salaire qui bat tout Koufa, Nzamba la Bisso Mawa. Et puis, l'artiste va changer son comportement parce que la malédiction, sa cause n'a pas d'effet, mais avec cause, il y a des effets. Quand on a des Kenda Wanzambe, soit Kenda Wanzambe, Azozonga, Kenda Wanzambe, Azozonga, à un problème. Non, à beaucoup un problème, peut-être par conduite, à semble la maison tamboula, ma belle, il bosse en Nzambe, Nzamba tiki et à coup, un problème. Bon, on a commis ça en Nzambe parce que c'est vraiment Ngaloto Kende, mais apparemment, bavango ya soupe ezali soutenu comme la gibiso di couple boyoka boyo et puis grand artiste bazo kenemba la moko na moni ndé déjà pesé bon c'est pas je dis tout simplement que la gloire soit rendue à Dieu l'aime soupe nzamba yoka le sambo na biso tout le nzamba exaucé qui mais oui bien sûr prière bango na exaucement na loba et c'est moi le sambo zabiyano voilà ce que sambeli posa ki malaki so biki ba que prière est exaucée le l'autre vent wana na kene peut poto kangango mais l'autre le la panza so ko la biso mao mais l'autre monde que ce n'est pas le même vent. Ozalaki liboso na oza sikoyo voilà net ko boye ezati artiste mtakufi mais maman est artiste nous bénissons le Seigneur voilà Magilo Kamba voilà lelo ba artiste bazota la yo on peut dire déjà message ya bien oyo tout mona quand même ndenge boti ko ba tout à l'heure awa mort et s'arrêtaki
quand même Nzambe a exaucé qui prière na biso, prière na yo. Aujourd'hui, pasteur Jean-Paul, là aux autres artistes, vous avez un deuxième message à lancer par la bango. Ndeko Mike, message ezaka to banga Nzambe. Et si les gars ndeko na parce que tous aka artistes c'était tous apena ba famille, ba parents baza libota pe ya bino moko ezali et tous préparer l'éternité. To banga ka liwate parce que to linga to kufa na biso papa. Très bien. To kufa biso nyonso, to kufa. Mais eloko eza mutuya to banga liwate mais to tamona na crainte Nzambe pour te préparer. Apôtre Paul quelque part en zoloba liwa eza gain pour ngai. Azala tant mususu na osambela so na côté na profondeur na Nzambe même so Nzambe na posa na ngai so na côté na profondeur na Nzambe so asengi ngai na ondima. Mais tant aussi si prier au fandi bozo tala pe ba responsabilité na famille bazana posa na yo oza peut-être important ta mukie pour na batu musu pe na mukilio yo oza na poso vivre parce que même Christ est montant liwe yaki na bon moto alobi tata est-ce que kopo ko longwate. Mais tant na côté na profondeur le sam Nathalie ba réalité papa biso toto les gars donc mec na ko anticiper yo mke très bien tout dit que les gars na retraite en église pour la première fois église l'église lelo donc c'est au long to qui une action de grâce église c'est aussi 4 ans papa il ba histoire ba ouverture mamutu et tout 4 ans le 6 novembre lelo 4 ans donc c'est l'action de grâce alors dans action na fani Nathalie église on eza mazo memelango na makamza mazo sala des fois je pleure et tant on a commencé qu'on a niveau Nathalie bitumbo zo komelanga poka na osa elanza des fois na lelaka na lo bana Nzambe sans yo na vie na nga na omelate quelque part na cité place en moté nga na parola produit te loko na lobango te na lobango lelo papa ivazoka nga na bino bozoka nga na parola produit te na vie nga na tela te baya na nga oba Hollanda oba ozokazo ya Congo na oba za l'étranger ba bayebi leloko nga na tikala ozamuta pembe te ba camarade na baza l'étranger ba bienvenue vangasel ba les petits lokalamu ba ndike makengo to andolia na baza bele ko tamba pour na soutien ba ninga to kolina ba nga na tikala ozamuta pembe te mais ba bokela nga elone longi po ba nuire nga na visage ah bon ouais parce que ebi makambo yo évangile ko sa ebi makambo et mosala nzema uta na yangola na te ape église na ngola ba ke mangenge ngeta ba prière prophétie qui dit donc ça dit message qui t'a pas mutu ba régissant ba ila nga yango ozomona lelo pona ngai na sibisa conséquence mo somo eza makasi na okande telonge soka ah bon ozomona ndundu donc des chaleur mo bonelongi OK donc mafuta na moment par exemple mafuta mutu aza l'étranger mutaloba na ngai papa tiza mafuta boye c'est vrai que ça coûte na zana choite ba noir et bima après mi collé utoleka boza bato boso na loba makambo bon moi bimé ngai awa ndeti bouton et ça les plus ou moins 3 mois ba 3 mois sauf fini ngo et ça la douleur mais et misa graisse était l'autre na souffrir ne loko wana na boya ko yebisa moi si na ngani ba na po déranger mais on ni l'église na sambela kanza mais des fois je pleure non ba seigneur mais so ba boma mutu ba braka kai awa pas à direct mais na comme loko ko bimanga awa ça me permettre de ko ta retraite il y a église ma pour la première fois église c'est la retraite église il y a 3 jours ils ont une recommandation ça m'a bien retraite mon historique to bani retraite on a passé le mambele beto si c'est retraite mercredi to bini mercredi na ina nda kufona lala ils ont retraite parce que je travaille durement na bana bino mais ba yembe église ba lobi retraite boye père soto sala on to sala après 3 ans on y mazo bangano na mona passe ya boyete na bana na sala nza donc tout le monde a département musazo bangai na 15 ans na belate mais na melikis après retraite. Et puis tout le monde va retomber jusqu'aujourd'hui à temps de témoignages. Tout na moi sina to fa na ndao. Na biso to ke na biso na 7. Na moi na biso li bossa mbal to benda ni to ke na biso na 7 placement to fa na biso na maison ya moi na biso to fandi. Et du coup na senti kati na nga vomo lobi na ngai miroir moi ezaka na ke na miroir wana fina bouton wana. Et là ça li plus ou moins 3 à 4 mois. Na bandi ko fina ngwe ça la douleur. Na fina ti e ko bimisa et loko moko ndere plastique ya pembe ah bon so ko fina ngo zo finana mais ezo panzana te na lati mwasi nanga ko mo babi bo ba kantsama makaso sala nzambe utana elongi pourquoi ba ko détruire donc ça facilité voilà en fait on a tala ce le lendemain nango et ça même mercredi jeudi avant-hier et tchaika noir na qui va passer et bien habitala le comme boye
lelo namoni sali play donc esali nga lokwa pota et puis ça la douleur même le temps na matanga na zo na butu na santé mutu pasi makasi j'ai prié na pe no melaki c'est na bonde alors quand je réalise babilo gonde babitumba ya boye nga na sala banga batu mabete donc ouais ebinga na kolela voilà et surtout attaque mingi bazo attaquer na ilongi ndengo to loba awa ouais donc aussi un message quand même non donc un message quand on a joué depuis kala nzamba pesa pa batu nzamba zaka elamba te faut forcer pour aloba donc on peut ça pasteur papier hein, parce que ça vous êtes touché quand même ouais donc musa nzamba eza pasi on moni même batu afinga basala nzamba boy debiso oui donc oui na batu afinga basala nzamba mon frère on souffre dans l'œuvre de Dieu donc c'est pas facile on attaque tout ça oui voilà ça fait mal là, et surtout que révélation grave aussi hein, scandaleuse au pasteur Jean-Paul Azolo Awa. Alors pour tous les cannabis tout tikayo to je peta moi mingi message ni na bana na Nzambe surtout na batu oyo bazolo kaliwana yo. Mais avant tout on va peut beta li sur l'état faire poison. Voilà question on la base la question on a faire poison. Papa Jean-Paul à part ba maladie au bazo boagela. Les ana tant de personnes ba pasteur Yanjili Awa il y a des communes différentes aussi, bah meka goboa que là yo maladie plutôt poison. Na éviter. Est-ce que comme là yo déjà peut m'en poser pour tout le monde le lopa pasteur Nsoka Bundiwale ça pasteur Kiziamina bah prophète baza ebeli le lo baza empoisonné. Na éviter. Est-ce que kawana déjà comment peut mutuma yo témoigner pas na yo que na zwa ki poison na hôtel là yo na esimbite nzamba boy na hôtel là. Bon papa Yves ça la publicité à Satanaté. Mais c'est qui est vrai que ça va tourner Papa Blanchard. Tu vas sembler la nation de la TV, char de fête, ça va tourner. Et puis ça va que il y a pour sa publicité, il y a la Satana. Même pour l'installation, ça va tourner char de fête témoin. Mais ça j'ai bima pas mon prière que le journal vous avez coulé combien? Aux gens d'église, le 27. C'est le 27, je ne sais pas comment coloca va installer comme étant pasteur titulaire de l'église. On va penser que va cadeau belé. Donc message était que nous avons attendu c'était mutu, toujours chasser esprit humain dans notre naïe. Azolo bagé, balinga baché la poison même jour. Ah bon? Parce que comment poser ça qui wana, comment poser ça qui wana. Donc c'est pas important, nous avons comme tu vas battre dans azolo chaque fois, biso to vivre. Ils ont vécu le temps kufa na ngalo. Comme konza ma permettre kaka na kufa. On a préparé l'éternité et nzamba sunga ngaka na tikalaka boye pour la gloire à Christ. Pour atteindre sali 150 ans na mukino kufa. Voilà, affaire ya papa na biso Kiziamina na mwana mboka pasteur Kabundu Walesa. Ozotala ngo na liso nini affaire ya poison. Naza niveau na bango te baza banzoko na kokobeta masona bango na banga makasi baza oyo na kokoka te to na kokoka te otala misala ba osala na mboko oyo misala ba osala partout ngana za don na koza pe koko on a passé Kabundu Walesa on a passé Kiziamina na lukana écoute na passé Kiziamina kala tant na bandi ba cause de la foi en qualité d'un grand évangéliste par la grâce de Dieu na ba campagne asala azam mutu akoza pe na ba défaut na ye na tala ka pembe na ye nazota pembe wana parce que Colombe a existé mais nzamba otinda Eli Korubwa ke lesa ye Eli pa koloboza ndeke mo empire mais azotikile biloko tongo poko oli yangote donc na ndolo na ki passer examina na mona payete et ti le peleka na onde wana donc je bénis le Seigneur baza ba mikolo oyo ba paka oyo na kobeta masona monte ne wabibi tuma banzoko matiti so meko kota ba onyata. Voilà. Donc, mais pasteur de la foi, pourquoi comme il s'agit qu'à ce niveau? Parce que les Congolais disent souvent, pasteur est miné de Bazalarati. Ou ya banda kana bani lelo pasteur mona Bazalarati. Mais on met qui dit ça boy pour nani pasteur de la foi aux appels na une grande église. Ou lelo bandi mission doit compter. On appelle papa Kiziamina, on appelle pasteur Kabundu Walesa, c'est Libanda, n'en parlons même pas. Aux gens bandi belé, mais comme qui dit ça, c'est la même la parole hein. Voilà. Et bien Nzamba il mieux la même qualité. Bon, ils ont pour moi comme qui t'atte parce qu'ils ont des camus ya reconnaissance. Expérience au bazar na ngana na mutu. Omoni mukolo afandi. Yo mona mukolo telemi. Omona musika oleka ete. Mukolo afandi.
yo leki otelemi mais omona musika lokola ete expérience bon baza on a musanza ngana na hote. C'est vrai que le Seigneur m'a fait grâce que l'église lelo toujours dans jeune a plus de 4000 et quelques fidèles au bana ba carte de membres. Et c'est pas une église de Kaya Moutasali, mais dans une communauté, dans 37e communauté, on a collina ba discipline. Okay. Donc on a mis Christ na KDC, na collina KDC. Okay. Ministère de Bimi na KDC, donc on a collina ba discipline ya Pentecôte. OK. Vous avez okay. Mais expérience na bango yango eza ngate. J'ai appris auprès de mon père révérend papa nanga molimo, papa nanga soboke kutana révérend docteur fana na chaise roulante. Aouti potoyer atamula te afin la chaise roulante. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce que panaye au koutaye a mi tombo la maté. À cause à fier nanga mwana ye. Mais et ça qui peut le lutter. Donc c'est ça que j'ai appris, l'humilité précède la gloire. Son à reconnaître ba mikolo. Bango ba olobatali lo ba pona ngana no tombo a malisusu. Mais son a nié bango, ba lobi nzamba oyoka bango. Yo no lobi papa ndeko mai atana ata otombwa mindenge nini ndeko na Moïse matuta yembi tango mati mingi na vikeba na vertige so nza matombolo zala na deux positions B3 oza kufukama oza kolala hein oza kufukama oza kolala c'est toutes deux positions wana soko oza kotelema so mpepe beti okwea mais so oza kufukama so mpepe oza en équilibre donc so nza mba otombolo fo kita Bible tika lo constater l'humilité précède la gloire mais on est au mambo humble tes mambo ya reconnaissance que bazaba mikolo basali parce que examina ba campagne na sali en Afrique na sali ka ba campagne na ba terrain ya ona kendaki assemble la pona nga mukolo mo peso na kei ata na Maroc ata mutu mo yambi Christ Seigneur sauver la vie na ye na lumike non non ça musanza donc baba mikolo to silisa na biso donc question mo na za otuna les vraiment na dehors c'est pour la question na ebi ki za communauté ya KDC mais l'église na Congo, tout ça na KDC, tout ça na ECC, tout ça. Juste quand on a eu le banayo pour le peuple de Dieu, na Congo et à monde entier bayeba. Pour la guerre, ils a peut-être vraiment monté pour les employés, mais na makambo ils ont le cas entre quand il y a passé sur Nikafuta na ba do kamba. Le bani nous a na moya kocha na kati makambo ils le cas na kati ya corps de Christ à Congo. Donc c'est bien nazo quand il le moko tala papa Soni Kafuta prophète de Dokamba naza niveau ya terre na bango te donoko donc matita ko kata bitumba banzoko te donoko ka penza te mais ce qui le problème ezali za kombo ya nkolo mtezo finga te bango bayebi nzambe kolekanga bayeba penza me kolekanga ngana olakisa ba mpaka wana nzambe te lobande na sambela pona bango na lo ba Seigneur chakimia na bawumbu na yo po kombo na yo kisa masoni te mais kati na bango nani lona ko na passer Soni boyete tona ba pena ndeko baza somo trop baza likolo makasi na kombo penza Yesu Masia Nazareth ngana flata batute parce que Job a lobby je ne flatterai personne parce que je ne sais pas flatter so na flatter na salisu mais je dis ce qui est vrai baza basala nzambe oyo na somo dans liboso na bango po bana grandeur bana expérience bana mamwibele ona okokana ngati donc on a quand nzambe do Yesu Masia Nazareth moi continuer na bango papa CB parce que n'attendre tout à la défendre internet au moni là sur bato finga na pesa tolia ya c'est vrai baza bato bakoza na berere mais to kota na makambo wana te parce que Bible dit chacun a apporté sa propre char ce qui paraissait musanze mwana mabe a apporté char na yo keba na yo po ya kota na bitumba mu oyo yebite malédiction ça cause en effet mais avec cause a des effets oyebi na Bible Moïse, pardon, Saoul, aluka boma David. Saoul azolandaye David a commis na cave. Abatami afandi azopema po lembi mais Saoul ayeti ay ko fanda likolo cave wana. Bato bisi David omoni nzamba livrer boma ye. Alobi te na porter le beau côté na musalanze même bato nyoso bayebi ka aluka boma David. David a salé mabete amimaki sekou na Israël devant bitumba o bazena ba Philistin na 1 Samuel chapitre 17. Mais et comme il y a problème pour amener délivrance ba yembi nzembo et comme il problème à cela mabete mais tant Saoul a kei akateka elamba na bisi Saoul moto na nzambe tala na bato balbina bomu menga na ko porter le bokote likolo na tala elamba na kati Saoul atali bo elamba bakata même kolo muto ya ko yebisa David akati David na bomeli o Saoul Bible lobi David a boma muto na boma Saoul mais Saoul ando luka boma David donc il y a certaines choses bien aimées mais biso ba na nzambe mais basali na nzambe
toyeba que babitumba basali na nzambe tobondelaka tolobaka te bon moto moto azala ndenge mosusu bakocontredinga toloba te mpona nini bon nayebi te napekisi pe te me nalobi kaka ça dépendait ya motu moto amoni aka capable oloba naye pa oloba naye opa moni osambela asambeli kaka mpongo nayebi mpasi ya mosala na nzambe nga mwana wa moke bo bamikolo wana naza na pièce moi tete nazokoma eza le combat du ministère. Voilà. Très bien. Tout dernier message na corps du Christ au bazotala biso et surtout na oyo babongisi foi na etonga église comme place ya Kindumba, église comme place ya ba poison au web ça bango nini. Aussi na artiste hein. Au bazotala. Ya Mike le onanga Yves ya Bobette na moni wana na ndeko sebe na lobaka elo mo ezaka to bato okufa. Atolo ko boma muninga okufa ka pe yo. Atolo bo une église au créer Kindumba une église. Yeba que église c'est un lieu sacré. Tout ça va aventure ailleurs. Tu vas pas qu'à tout. Mais tout que l'église c'est un lieu sacré. Babenga ngonda kwanza. Et anda kwa tata moi cité, nda kwa mutute, nda kwa pasteur té. Ezanda kwanza. Ezanda kwanza. Ata papa na bino wa pasteur. Ata mwana noko no mutaza pasteur ko l'église. En fait, yemda kamba église, mais yeba kezanda kwanza. Yango na omona Yesu aotambola na Jean-Jacques Pierre. Azui Jean-Jacques frère na ye propre pour Jean-Jacques baleki na kulutu. Baza ba frère a Yesu na nzoto. Mais Yesu azu sous Pierre. Et ayebisi Jean nini. Ayebisi maman tala mwana mona tala maman mais pona otonga église et comme makamba famille te comme makamba ya molimo. Nde ayebisi Pierre, toi tu es Pierre, c'est cette Pierre je bâtirai mon église. Donc église aba pa na bisoté. Église eza place où to banga nzambe bande ko na ngai. C'est vrai que tous les bateaux, tous les berets, on a 3 fois saint pour nous comme Christ. On a 3 fois saint. Les soukanda n'ont pas pu être Samutulibakou, les souboye, mais les artistes et comédiens, les papa Ivalobi, tous les gens na bande konangai, tous les coups from taleki muninga na vie azate. Bateau bakomi bakonzi lelo 10 ans avant, bazaki bakondité, bazaki pe humilié. Bateau batombo mi lelo 5 ans avant, bazaki pe bateau bazaki humilié. Alors la Bible dit ceci. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. Ne cherchez pas seulement la sanctification, mais la paix aussi. Ok, na mangenge ba prière mo santu, mais tala bato zalana bango zalana bango ndeni. Obeta tolo naza chrétien ngana mo sali naza mwana nzambe, mais relation na yo na bato zandeni. Si tu pries, mais tu cherches pas la paix avec tous, oza na problème na nzambe. Voilà, c'est un peu sandé on a quoi koloba bande on ngai. Merci Nabino. Merci papa Jean-Paul. Nzamba pambola. Et aussi à Batela. Amen. Merci. Beauté, Oisa Brand Cosmetic UK, Oisa produit en doto et non la rabatache. Sopilini cosa na tema ko ya bien ya propre. Oisa produit na ya kosela. Oyo eza pola maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oisa huile et kendaka na produit en doto. Donc, ce que vous a intéressé, au continue de ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, Eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème mo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé au beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda kabola na bango yo muto kozala toucher o banda kotala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 francs parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo défi Nzambe bon mengona oyo zora to moi muki oyo zora kabula ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que par exemple la télévision les appenda exemple donc tozawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est touché dans les camarades Barizi. Pourquoi pas 100 francs on a payé dans Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozane lamba
aux en carton, bando tinda ba paire, ba chaussures, ya bana, ya ba âge nyonso au sangisi kara, to bando memela bango et pas la mise ça en toute sincérité. Tout ça liango te pour na liambongo to pour na osala nini, mais c'est une question de conviction, une question il y a motema donc nde toza touché accompagné de Yannick Chambawa abi que Barezi Bazana contribuer à la vision na pour que to aider ba orphelin. Donc mututo kota la biso dans besoin ou aider ba orphelin ko hésiter te benga biso adresse à kitoko yango yo exemple télévision. Merci, merci, merci Fondation Yabino Yangoana. Merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barezi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barezi Baza TV. Donc BB TV. Et ça rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barezi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barezi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein na savoir faire na ngai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barezi Baza TV. Place par comme s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko la notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on va gag. Ba télé-réalité, il y a l'artiste. Ba vie réelle, il y a l'artiste. Ba télé-surprise, il y a l'artiste. Boandozoa. Ba film congolais, il y a l'artiste. Donc, ils ont zéro bêtise, mais la préférence a changé comme à Barezi Baza TV. Ba te belé, ba retourne à zéro bêtise dans le rôle là qui yango. Et comme Barezi Baza TV, mais zéro bêtise et zakuna. Donc, on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise n'a qu'à Barezi Baza TV. Pas de bêtises n'a qu'à Barezi Baza TV. Bon, nous avons un film éducatif. Oh, bon, nous avons papa, maman, les qui banent dans le salon. Tout bon, oh. Barezi Baza TV. Bon, ça n'a rien raté. Barezi Baza TV, bébé TV. Barezi Baza TV, chaîne YouTube, nous avons l'actualité, le théâtre congolais, le film congolais. Oh, bon, nous avons en bonne et due forme, car à la Katia. Barezi Baza TV, abonnez-vous. Yopoyo qui sango, partagez sango. Yopoyo qui sango, partagez sango. Bah tout y a quatre exemples de télévision, boki m'appelle Mbangu, na Barezi Baza télévision. Bah amoureux tu y a théâtre, bah tout botala SB TV, bah tout botala Belleville TV, bah tout botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, bah chaîne tout est diffusé à théâtre, bah Leke TV, bah tout, oh bah diffusé à théâtre. Alors, boki mambang boki s'abonner pe ni a Barezi Baza TV, Yassika Eye, Barezi Baza TV, l'excellence c'est nous, le savoir c'est nous, le bon travail c'est nous, la qualité c'est nous. Barezi Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti, abonnez-vous. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barezi Baza TV. Bye bye. Ceux qui transfèrent de l'argent régulièrement vers la RDC, il y a une nouvelle agence faite par notre sœur congolaise qui voit déjà le jour pour envoyer de l'argent en direct directement vers Kinshasa et c'est 24 heures sur 24. Pour ça, il faut contacter l'agence SMS de la sœur Sévérine Monchoa Sevastro. Et à Europe, na Kinshasa, agence de transfert, il y a sire à domicile, batikelo par un ndap, et bien par un téléphone. Maman Sévérine Monchoa Sevastro, assisi ma solo ara. Yo benga numéro na pension na Belgique, partout en Europe, au benga 0032 48 344 22 51. Yo benga kaka maman na biloka passe avant ni mbonga bibele na téléphone. Vous allez sur son Facebook et vous allez poser toutes les questions que vous voulez, vous aurez toutes les informations qu'il faut sur l'agence SMS. Allez, check. Yo benga kaka numéro wana. Merci na yo maman c'est Vastro. C'est véritable vrai chéri.
Monsieur Wagnon, maman na bébé, ana tante, ya omenga batu mbongo. Aza wana kutu te. Awana Kinshasa kaka, numéro eza moko. Opesi kuna. Bengi 00240 3 code Mboka. RDC 89 031 62 86 batine le mbongo. Ezala tepe komi. Takanga kisi njoka kaka na ndimi ye. Ngana sina swaki. Ngana sina swaki quoi. Merci beaucoup. Je vous aime tous. Confiance kaka. Benga numéro wana. Agence Yassir. Merci. Thank you. Thank you. Coucou mes yaya, mes mamans, mes papas, baya mes bali, baya basi, binonion, soit ma gros vision à bino. Je vous invite de vous abonner massivement à la chaîne Nanga YouTube Queen Joy B Official. Donc la Queen Joy B Official, toko le belanios et surtout mingi nos stars congolais quoi, nos artistes, nos actrices, nos acteurs, bah on y a ça. Il est temps de valoriser notre culture. Donc, malgré que mon français, donc je vous invite de vous abonner, vous ne serez pas ici. Donc, quand même, je pense qu'il y a ça bien en français. Donc, s'abonner à Kaka. Donc, bisous, Nabino. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.